Ma mission TV, le miroir du monde. À partir de là, Bobenga Ango sous sénaté, Bobenga Kango chambre à coucher. Bah même si on a pièce de théâtre à Mango Boana, à faire comme Mwamba. Boseki et Boseki, au moins la jeunesse est à Congo. Toute la télévision a fait comme Mwamba. La fongole internet Mukuna, la fongole la télévision d'émission spéciale Mukuna, alors que rien ne va. Paix à son âme. Alors que l'autre a bunda bitumba pour libérer Mboko. Na Banzembo, na conseil na Bagaël. Nous a été où? Nous avons mangé avec Kabila. Procès à Kamel les alliés concert et à JB Nawerate. Pour un procès équitable, juste, on n'a pas besoin de la télévision. Montagne, Oyo, Vital Kamel et quoi coucher les batates. À la ligne où vont les choses de ces caméras et que comme Manasuka Milinga ya Pamba. Mingongo ya Pamba nde bato ya Masaki, mais en réalité dossier wana ko solder na situation moko oyo bato ko vanda babi. Voilà, nous sommes en réalité na continuité à régime ya Kabila. Mokuna a transformé l'église naé et combattu le corps à cellule à PPRD azali koloba mosengo tika politika. Soki ngai mokuna ndebo kozelana bengana Kabila bomi kosi. Ye azali ako soutenir DPS, mokuna ko soutenir DPS. Mais président IDPS jamais Kabunda lobini. Kabunda lobi Moutouni sa côté mais la mariage FCC cache Azali Ndoki. Nakati ala muka toye pour na ko éveiller la conscience à peuple. Véritable éveil. Azana kati ala muka. Nous disons à Moutouna. Ceux qui ont les gens sincères. Banda ko yebisa biso que Félix a gagné l'élection té. Procès à Kamel les banda kalamingité. Tokyo parti na balengi ezala en direct na télévision. Avocat wana o bako benga kaka piamba. N'habite ce que ça longa déjà un procès. Kaka yemoko a des alobio na je camine bayibi. Kaka yemoko na je camine loko réalité. Avocat wana il faut que tu aies mis sur malam. Bongo mutanzamba ko zasika makele yali. Il faut za mukuna. Donc to le baka papa moko na bisika wana te. Papa bonga yoki le bisotrobi na ye longonya. Parce que fier na ye makas. Peut-être motambo Kabila tchaki na Félix pour pas salir ye pour pas ko batala. Ye mutanomaki kamera. Mais ye moto anomaki kamere mama ye moto ayebi kamere malamu bole makelo komoko tino mokolo mwa lelo 20 jours kamere na boloko poto baloba yibi oso aleta Félix atiki ese la casquette na ye nilamba na ye na directeur ya cabinet. Non mama to un état de droité tozali un état de mensonge. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote bandeko balandi ya mbongwana émission obolikaka mingi na Canal Kin télévision o elobela kabino ma matali politique actualité politique pe makambo ebele na o etali mboka Congo démocratique pe bipai na bipai mokolo ya lelo to yambi pona bino président ya ADD Congo mwana mboka Prince Penge elongo na ye nde toko solo la ma matali actualité politique pe makambo nyonso zali koleka na mboka Congo mbote na yo mwana mboka Prince Penge. Mbote mama Rosette pe mbote na ba Congolais banso. To yambio na sengo na mokolo ya lelo kasi yambo ya kokota penza na kati ya bozindo ya émission na biso na monio na diplôme moko ya sikaeza diplôme ya mérite aux na lamuka aux na lisanga nini topé na ADD Congo. Merci madame Rosette. Ezali sengo mingi pona ngai pona motuni otuni ngai ezali diplôme ya mérite oyo association des réseaux de journalistes patriotes africains ba wuti ko pesa ngai yango pona mosala nyoso to ko sala pona ba congolais pe ko le Congo ngamo ko nazalaki sifri bebete mingi un vrai soldat ce qui azali na front azakanata ya ko penser na ba bonnes œuvres la qualité à Mosala n'a été un bon soldat azaka totalement absorbé na Mosala naye les alliés ba historien ba observateur averti nde ba ça inventaire ya ba action ya malam ya lolenge ya malam akobunda bitumba
un bon soldat à Sutukakara, comme il a médaille. Mais tant qu'il y a un champ de combat, à penser à la médaille. Prince Penge na ali mobundeli ya peuple. Toko bunda pour na peuple, ça fait presque 18 ans sikawa. Avant même à l'université de Tobandi Bitumbo, les lots bandeko ya réseau des journalistes et patriotes africains, aux alliés ONG à journalistes à Kala, pe ya Sikamonen et Pesingai pri wana na sepeli makas na alaki surpris ba bengai na téléphone et depuis une semaine pour na koyebsanga ke balingi ba décerner ngai pri wana lokola moko ya bapanzi sango ya lamuka lokola mokambia lingo madele Congo pe lokola mobundeli avant tout ya peuple et na yebsaki na bango na bino merci beaucoup malheureusement tozana moment moko ya crise sanitaire moyen à cause tous à la batebele ya lité babino non biso to ali ba politique ate biso to ali ba journaliste ensemble ya mosalo ko sa to ko mona yango olenge oko mako fongola mémoire ya peuple ko lo ba vérité to ko sepana yango nde ba pesinga pi wana na remercier bango na profiter na mikono ko na remercier bango mais alobi pri oyo ezali pri na ngaite ezali pri ya peuple en réalité peuple nde ba pesi pri wana pourtant au peuple atombola ka prince penge na mapeka tango peuple a bien rappelé ce penge ya lipo ete na ali la vente de 100 francs na ali molobi la peuple donc je leur dis merci na combo ya peuple et puis to kanisi ete to continuer bitumba oyo ezali pris peut-être ya liboso mais va pris ce que yaka l'essentiel les alliés à koloba la lutte doit se poursuivre parce que peuple a na bombo et sengi to longa peuple na bombo yewana. Félicitations mon amboka. Toko tambala moko na bozindo ya émission mokolo ya lelo mokolo ya lundi 4 mai chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akamba kibongo conseil de ministre na kati ya lingomba wana ya ba ministre ba zwaki mwa ba résolution ebele na kati balobelaki pe likambo etali libération provisoire ya ba prisonnier na kati pe batangaki kombo ya mwana mboka Vital Kamerhe président ya UNCP DIRCAB ya directeur du cabinet et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Je pense que fondamentalement, et ce n'est pas moi qui est le premier à le dire, vie humaine est ali sacrée. Puis à moto toboka ba remplacer mais ce que vous perdez de vie à moto pour remplacer mon avis, monsieur Souté. Je suis d'avis que prison à Makala et Sengeli va désengorger en gros suffisamment. D'ailleurs, surtout dans la période où le Covid-19 vous allez frapper le Comité des droits de l'homme et les Nations Unies, OMS, c'est ça la recommandation. Tango Iwana de Konabiso Mike Kazakina na Makala et on avait dit qu'il fallait désengorger la prison. Vu que Makala est construit, prison à Makala est construite pour à peu près 1500 1800 personnes. Et là, Makala a plus de 10 000 personnes. Je connais Batebele Bana Makala Iwana parce que Azaki chauffeur ya moto, Baibaki moto ya patron a tient na Makala. Owana Zalaki po Azaki nyunga bato ya $50 batie na Makala. Et lelo bamsus basali 3 ans, 4 ans, kaka pona ba effraction na Bénin. Je peux vous dire qu'il y a Merlin, où il y a assistant à Mike Mkebai. Sakombo Molendo a Fundaye, que non, Merlin a Fingi et tout ça. Merlin, vous tino lelo, à Zana Makala, c'est près d'une année. Batikali Kosambe ça a été. Donc, Baka Ezali, Ebele, Basi Pemibel, Obana Makala pour des cas dit plutôt Bénin. Et donc, Sengeli, Longola Bango Makala le plus rapidement possible. Au Monaki Nandolo, a déjà bateau à malade basé belé. Maintenant, Vital Kamerhe, c'est avant tout un citoyen. Ce que Sengeli était, Makambesa, mon sens, Yakoloba, bateau Makala, quand Vital Kamerhe est une particularité. C'est que, premièrement, ils ont une catégorie de Bénété. Parce que hier, Azali na makala po balobete a détourné ba fonds publics. Des factions Azali kili. On commence à se poser des questions. Ce qui montagne ou Vital Kamerhe
et quoi coucher li batate. À la où vont les choses de ces caméras et que comme Manasuka milinga ya pamba. Mingongo ya pamba nde bato masaki, mais en réalité dossier wana que soldé na situation moko oyo bato ko vanda babi voilà, nous sommes en réalité na continuité à régime à Kabila. Pour moi ndamba bato ba ko douter en motif. Compte tenu à statut na ye. Compte tenu à Mosole Kendaki. Faut dire qu'elle va faire na bangwana maman plus de 400 millions de dollars. Pour bato wana ba détourner presque moitié à budget annuel. À moins une année. Record mondial les ali battu. Donc les lots, je pense que bazuzi o ba ko tali kama kamera, il faut batala li kama kamera na alima, batala yango na bokebi nyos. Peuple a ko tala bango. Système ali sur le couleur aliso. Parce que jusque là bato bakanga ki na dossier wana 50% na bango babimi na boloko. Mbongo zongi na caisse ya l'état té. Ce qui na option maman na ngana tangelo ba message awa otali kuna na RVA bato bako futa mate. OK kuna na Transco bato bako futa mate. Na bekole oyo baba o na monya cardinal Mosengo moko na plutôt Malula moko boy na Kasapo boy. Bisika nyoso na onatra ba nouvelles unités ezala na côté ya ba infirmier pe ba médecin ezala na côté ba enseignant ba nouvelles unités ba ali payer même na présidence de la République kuna bato ba na pata ba ali te ba ali belé. Donc les lots on a besoin de cet argent là. Mais les ali partout. Et sengeli misolo anezo na caisse à l'état. Procès à Kamé les obanda kalamingité. Tokyo parti na balengi ezala en direct na télévision. Pour un procès balobiete pour un procès équitable et sengeli procès wana ya directeur ya cabinet ya chef de l'état Vital Kamerhe ezala retransmis en direct na RTNC ou ezali bongo chaîne nationale. Lecture na bino par rapport na lecture et bimana pour ça faut batala ba prouver innocence na ye. Non, il faut procès à Kamerhe ezali concert ya JB na werate. Pour un procès à la équitable, juste, on n'a pas besoin de la télévision. Naira qui a pu la première chose baza ko pendre bateau, na ba dictature belé banda ko pendre bateau en direct na télévision. Et pourtant ba procès qui va procès moko trafiquer. Télévision ils allaient gage, il y a sincérité, il y a justice, il y a justesse et il y a procédé. Justice et à procès et banda d'abord na honnêteté, na loyauté. Pe na justesse ya bazuzi na indépendance ya bazuzi soki bazuzi bane kanyaka soki bazuzi bana libenga Kabila beaucoup même à toutes les télévisions du monde pour ce que c'est la justice. Au contraire c'est là où il y a un danger auto komona ndenge to komona kabe kolikana depuis Félix na Kabila bakutana kina Nsele il semblait qu'il y aurait eu un arrangement cash. Coalition Félix Tshisekedi yana bibembebele na kati. Coalition FCC ya Kabila yana bibembebele na placard na bango. Alors balobi les loups ne se mangent pas entre eux. Bando qui va toujours arrangement entre eux. Il y aurait eu un arrangement à koloba na FCC bato ba yibi pe ba yiba ba lebele. Na cash ya cash pe ba nouveau riche bato ba yibi ba millions ba lebele. Alors est-ce qu'il n'y a pas moyen FCC na cash Tobo Mamoto. Pour enrichissement illicite, oyo ba évêque ya Senko ba dénonçaka na cabinet Félix Tshisekedi. Yo kasi ebunga gabo. Bato ba s'enrichir à la vitesse du son na kati ya cash, bato ba s'enrichir ça, pe ba ko s'enrichir na FCC tino lelo, ba détournement ba jekamine 200 millions et kendap avocat wana o ba ko benga kaka piamba. Na habité soka ça longa déjà un procès kaka yemoko a lobio na jekamine bayibi kaka yemoko na jekamine loko réalité avocat wana il faut que tu aies mis sur malam tout suite au qu'est-ce longa procès. Mais donc nous disons na maiwana nyoso Kabila na Félix ba ko ngako dribbler peuple bango mi balé bayebani accord ba signer kaka bango ni balé bayebi. Donc, bah, on a dit le peuple, bah, même à ma télévision, pour la laver caméra,
dans tous les cas, nous disons, peuple à côté la bango. Tu y es c'est qu'à poser une question que tout ce que tu y es. Théâtre, il y a mango bobani ko sala to yebi. Et le peuple a kolukande. Mon solo na ye ata sans fait yiba maki et son kesa. Ngambo na yo za d'accord te procédure à la retransmis en direct na RTNC. Non, la question d'être d'accord ou ne pas d'être d'accord, là n'est pas la question. Question zali to lobinde to lingi komona très clair na likambo Italie dossier à Cameroun. Le lengo moko na lobaki na yo. Qu'est-ce pour na komona clair le la dossier za na. Non non, télévision ezali gage. Ezali te pour likambo lo na télévision ezali vrai. Likambo pose à la vraie. Surtout à comme la justice bazozi bazala indépendant, bazala libre. Mais tout comme on a le coup la justice, le coup la ministère de la justice a beaucoup de FCC, le coup la bata FCC de babanda qui likambo, le coup la bata FCC de bakosuka yango. Oh boyebi FCC, le ngi bakozalaka. Boyebi tango na ya kana tanoike na bino na lobby papa mbongo d'ailleurs na kopesa merci en passant. Kokota likamba kozele mbongo te batie motambo epa bato kabila. Nana. Le na kopesa papa mbongo merci. Tango na ye awa le tanoike ah place pende. Yo bele boye na habité. Tolingi papa mbongo malamu biso nde bato tolingi ye phase au décider la mêlée aza likolo ya manso aza la gardien ya morale pe éthique makamba ko gérer mo solo même na biblia esika nyoso ba ko gérer ka mo solo makele yalaka bongo mutanzamba ko zesika makele yali il faut za mukuna donc tolobaka papa mbongo ko na bisika yiwana te papa mbongo ayokeli biso tolobi na ye longonya parce que fier na ye makasi peut-être motambo kabila tiaki ye na Félix pour salir ye pour ba ko batala ambongo ale kanyak ale mosoro papa mbongo a sauté motambo yiwana donc te féliciter pour penser penge motali boso atemna ko ngomba pona ko lobela yango bolobi na ngalo motema likundu tala na sima papa na biso ayoki toli donc pona ko loba ete biso banso to ngito mona clair na procès yiwana to lingite le lenge to ko yoka Félix na kabila balobi oh Félix kabila lobi na Félix yo pona mbanzi ya mbanzi na lisu nao kabila par bila Félix yo pe Félix ta na lisu no mbanzi pe yali le bango balé ba bio ça va biso tout on a ba dossier sale alors to mekana ko tia balater et dans tout ça c'est le peuple qui va perdre to bina bazuzi bo sala mo sala na bino tata mo konze ko le Congo Martin Fayulu encourage ki bango a bibo zumo ka ko soit bana ko banso ba ko tala bino na dossier wana kamera ya lié mo côté na sina le baka ngo été zelo ko la makamba 100 jours zelo ko la motuka 207 et ça l'accident caméra ali chauffeur Félix Azali plutôt caméra Azali receveur ya mutuka yiwana 100 jours Félix Azali chauffeur ya mutuka 100 jours ye uta concevoir programme per exécutango accident salami bazuzi bakayi komona receveur ou Azali caméra ba interroger ba tena boloko babi il y a des indices sérieux à culpabilité ce qui va c'est na caméra ou Azali receveur et sengeli peut pas monter pas chauffeur ya mutuka ya 100 jours Azali Félix pour batuna ye le lenge notika ki bayiba mosolo ya l'état lokola ezaki na kati ya marché ya vente de drogue yebisa biso ba millions de dollars détournés pour Félix Alobi ya zali mosato 3 fois 5 ayebaki makambo wana te c'est qu'il a failli à sa responsabilité yebi ta nomaki kamere mais ye moto anomaki kamere mama ye moto ayebi kamere madame bole makelo komoko tino mokolo mwalelo 20 jours kamere na boloko peut baloba yibi on soit l'état Félix a tiqué c'est la casquette naïe ni lamba naïe na directeur de cabinet. Ça veut dire quoi? C'est que quelque part il serait en train de les protéger, il serait en train de les couvrir parce que Félix a dit mais malekaki yango mo tata mo koze ko Congo lobby boto ko na distraction te yé pe na niveau naïe responsabilité morale naïe responsabilité politique responsabilité éthique voire même quelque part sa responsabilité pénale serait engagée parce que caméra ko mamikanda lobby nini o mo konza mboka tindinga na sala boy o mo konza mboka lobby ngana komela boy bon mo konza mboka wana lobby te ya yeba kite bon ba copie réservée au chef de l'état chef de l'état mo ba copie bando réservée bando tanga ngote azali na plus de 200 conseillers o ba bimisela ka 35 millions de dollars pour na kosombela bango tala mutu kakafumba kata mutu kabo pour na conseiller asaka mosala mo kote mutu ka 120 000 dollars ba conseiller ba tanga mikanda na te ba réservée ba copie pour na Félix pour na koloba na ye attention caméra comme ça sur l'état donc Félix veut prétexter ignorance caméra au Kenya mon côté batu ba yebi ba dossier na baali mokonzi anomaki e tino lelo a révoqué été a suspendre été
ils allaient contraire à l'état des droits où il y a chanté le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a signé enquête dans la situation Étali RVA pambate na RVA bato pe balela mingi bato balela ba impayement bato mususu bazo kende kaka boye ba licencier bango sans pour autant bazwa misolo na bango bato mususu bakenda pe ba retraite sans des comptes final tata mokonzi ekola beti loboko na mesa lobi ete alingi komona clair au moins ete ke toza penza na ba pa ya état de droit wana penza non maman toi un état de droit toza un état de mensonge babe un état de mensonge état le kuta parce que pouvoir Félix est tombé dans le kuta oui pilier toli konzi à pouvoir Félix le pouvoir Félix a deux mains konzi a deux piliers à Liboso Kabila tata ya lukuta pilier à Mibale Kamere nanga mona bino opposition ata mokonza sali eloko ya malamu ezaka mabe ata sali donc pour encourager akate bo mona likambo o iyo asali malamu boye pona ni suzaka pona intérêt population lobby po okowa ko benga prophète na poso benga prophète te na lobby na yo régime ya Félix est basé sur deux piliers ya Liboso et Ali Kabila ya Mibale et Ali Kamere et boyebi bato wana Mibale Félix azako sala loko babengi communication politique pona koloba azako loba bien mais pona ko sala ako sala zéro libungu tulu tijemu et le réalité soki mboke bonga na ba discours na ba promesse de Félix ça bon si mikolo mboka o na poso moko na rappelé ma robato alobi depuis azalaki nommé na rappelé ma robato alobi gratuité en auto kulu tunangai Félix pona koloba alobaka na ye malamu mais pona kosala chef de l'État zo sala pona kosala akosala le côté parce que justement chaque fois avant ça il faut toujours Kabila aloba na ye na maïman ça kosala loba Kabila feza na kati c'est ça la plus grande contradiction pa na ye koloba ete na RVA banquette salam eza ba Liboso ta senga isika eloko iwana décision na ye ya Liboso oyebi décision ya Liboso ta Félix azali nommé décision na ye Liboso azwaka ezali ya koloba ete a suspendre ba dépenses publiques nyos comment ça na te bata FCC ba protestant décision ya Liboso Félix azwaki tango ba nommé ya lobi ba dépenses nyos surtout à l'état ba suspendre yango ba geler yango sauf les dépenses par exemple pour la salaire il y a la fonction publique et tout ça mais malgré cela il y a eu la plus vaste escroquerie à la Pablo Escobar de tous les temps dans 100 jours pour vous dire que bon se préparer déjà maintenant il y a bino botia ba coton bo fongolango pour Félix akosaka ba promesse de toujours a promettre ba policier ba mbongo awa fa salaire kubuta et ali wapi kende ko tuna ba policier est-ce que ba accepter nos salaires le futa ba médecin awa ba marché alobani na pona ba médecin kende ko tuna ba médecin ba promesse to pesa bango ba professeur d'université ba promesse à pesa bango bazali wapi deko kak toi na droite ligne au Kabila Joseph Kabila abandoko le bamingi te mais ce qui ka fongo monoko toujours ba promesse ko banda 2001 sika obasi esiko wapi azali propulser le ko la fusée na tête ya mboka na biso tino na 2018 esiko wa pabata mi pona ko diriger indirectement toujours ba promesse donc ce qui bozali ko koya na ba promesse wana abe etali obebino mais tala situation comme mboka comme est-ce que comme Liboso ba mboka ezaka na crique c'est comme mboka ezaka na criquité c'est bambana qui déjà to comme na CMI oyo presque qui bombo si vous je vous dis combien de Congolais dans moment de Koloba baleli paté des gens qui travaillent un enseignant qui vous appelle pour vous dire Prince Penge Nazali enseignant nouvelle unité même lui papa baba na balete la démarche chef de l'État il y a RVA quand même non démarche à RVA comme na lobi na yo kobanda koloba lobaka na ye makosala le côté et la communication politique bato bayoka ba applaudir ba intention parce que on a champelé à bonnes intentions akoloba kandengo wana bosa enquête da RVA lobi kuna koloba bosa enquête yemo akenda ko visiter ba chanter na ya so de mouton pona makambuka ka yo ko ndonga na kamera
Félix akende na caméra ko sa visite ya ba chantier na y compris ba saut de mouton azonga na ba chantier wana oben eloko na lobaka azali satisfait de l'exécution et évolution ba travaux et lelo ba travaux ango bato ba komi koloba ke mosoto yiba maki mais ya zaki satisfait à nini tant que visiter c'est quand il ko bomba likambo moko donc pour na koloba ke na RVA il y a de sérieux problèmes trafic aérien les assistés moyen d'entrer à la égalité, c'est logique que mbongo les assistés, mais au contenu à mbongo tout est à Bimisaka. Il faut pas en réserve quelque part. Comment on réserve qu'on est allé aux réalités? Comment réserve qu'on est aux réalités? C'est qu'il y a des détournements. Il faut enquête sérieuse. Ça là, bateau il va mbongo ya RVA, bakangama, mais l'État nous allons mbongo tout d'abord. Makambo va mener enquête ezali une façon tout d'abord ya échapper responsabilité na bango. Les leçons au mikili nyonso ezali mikili ya malamu. L'État bilisi mosolo pona koloba lokola misere que ça maté ba entrée ezali te ba caisse est de la vide alors esengeli l'État tcha mbongo. Tout d'abord banquette ça la maka. Mais avant banquette ici là, il y a des familles oya RVA ou ba na loka kolia te. Bana salaire te l'État ministériel to bon solo a injecté yango na RVA pour na ba congolais basque mibali bana RVA ba continuer ko futama ba yé wana ezala te ba futa ba solo en attendant ba enquête continuer parce que na Congo maman to yebi ndenge ba enquête banaka to yebi ndenge sukilaka enquête ke bana na janvier et ba enquête ke bana na mai 2020 enquête ya ko sila na mai 2030 et donc tout ce temps là employé par l'enquête, il y a M. Félix Tshisekedi, l'enquête hypothétique, l'État a responsabilité. La caisse, parce que l'État, le Congolais va vivre, et puis entre temps, l'enquête peut que ça là. Scandale na kati ya Sénat et pas yoa plutôt monaki président ya Sénat Alexis Tambwe Mwamba a tombo kela ki pena topé a tombo kela ki makasi sénatrice Bijou Goya pambate a soulevé qui question fondamentale na o etali bongo gestion ba travaux ya Sénat to monaki bisonyo sotolanda ki yango lolenge nini suka ki ekoma ki makambo yo benga ki nga boyo benga ki est-ce que comportement wana eza digne ya moto o yazali ko kamba chambre de sages au Tobengi Sénat. Ezali indigne, ezali inacceptable, intolérable. Ezali république d'Engondwana. C'est n'y a qu'au Congo où on peut voir des bêtises comme ça. Yo o Kobengango Sénat. Kende kota la ba sénateur américain, ce qui va courir à réunion na bango. Kende ko tala ba britannique ba sénateur britannique même français à partir de là bobenga ngo so sénateur bobenga kango chambre à coucher il y a une chambre à coucher non ils a sénat to ebi on no so ebi ete wana comme sénat tango ya ma ebisi on a dit to ya l'état de droité to un état de mensonge le quoi la régime ils allaient fonder sur les mensonges. Manso makosalama et que ça a toujours basé sur les mensonges. Batamwa bana tuba comme tamwa bana 2011 elle a eu candidat à kende ko solliciter un suffrage tribalo ethnique et pas naye na ville naye ya Kindu. Atiki sasa akei na Kindu. Même na kati na et pas naye il était battu. Alonga quitté. Tu peux me dire quelques mois après comment, quelques années après comment ça a propulsé le président du Sénat et les ceux qui m'a cambré Boulungani a commis président de la République. Voici conséquence à mensonge. Yoko bien en Sénat, non, ils allaient de chambre à coucher. Va transformer le Sénat en chambre à coucher. C'est une honte. Yango Hollanda qui tata mokonzeko le Congo ya solo Martin Fayulu ou aux États-Unis et c'est qu'ils ont travaillé toujours pour le peuple congolais à lobby. Ba côté sibino na théâtre ya Mangobo. Et il y a un épisode. Logique comme on a logique et distraction. Système à Kabila. Aïe va Congolais bazali événementiel. Va Congolais bazali léger. Bazali va la surface. Va côté en profondeur. Va même million na pièce de théâtre à Mango Boana. En fait à Mumamba. Bosse qui est bosse au moins de la jeunesse c'est à Congo. Toute la télévision a fait à Mumamba. Va monsieur va salir une semaine va le Kayango. Entre-temps, na beni ba kuboma.
entre-temps armée rwandaise et okota na bato mobimba na Congo biso tout fait tamwamba babimaki babimisi ba photo bazaki soki na fête nini boye tout ça voilà Novelas Kabila a transformé biso lokola ba biso nyozo tout ba Congo tout ba fan ya Novelas et Novelas sango bana ba kosala ngo il n'y a pas mieux que ba sénateur ba député na gouvernement na régime na présidence de la République. Voici dans quelle distraction le président Eli alobi ba kotisi biso na distraction ya kosakana te alors que Beni ba ko boma mikolo nyos alors que l'armée rwandaise banquette ça mina ba chaîne lokola RFI balobi buta régime Kabila kota système Kabila kota awa ba Rwanda batika ko kota mingi te lokola sikawa na système Félix O ba yo kota mikolo nyos arme na ba troupe bazali ko ya bazali ko bima et voilà nous sommes na makambo ya diversion donc pour na biso ezali querer les ménages soko tali malamu tamumamba na mutu na yiwana bayebani na ningo goloba plus te parce que makambo bongo pour ne koma sika yiwana c'est que bayebani. Alors, laissons les morts enterrer les morts. Lecture nous sali entre concernant soutien à la femme et à FCC. Pour batomo sous ba juger qui en bien te balobi comment est-ce que président il y a Sénat ou azali bongo papa azali sage à retenir ba propos ya modèle wana à l'encontre il y a sénatrice ou azali moi si donc ba signon so ba mona ki ngo mabe ba femme politique et puis notamment la femme en général donc akoka ko lobana moi si bongo te pourquoi parce que avec la femme il faut moi respect mon robot et tout monaki ba femme ya FCC ba sala qui déclaration na bango pour na ko condamner o ya bango ndeko kasi kaka na kati na bango to moni moko alobi ete signature wana batiaki ya zala ki wana te elle n'a pas pris parti na beaucoup tani wana pour na ko soutenir o ya zali bongo président na bango ya Sénat pe moko ya FCC maman président Martin Fayulu président élu parce que ye azali observateur averti amboka na ye chaque fois bakongolais balandaka mingi ntango tata mokonzi ekoyo Martin Fayulu ata kosika aza na États-Unis aza continue kobunda mpona bakongolais bolandaka mingi batwite na ye bamessage na kotinda na apartir États-Unis et alobi lokuta nyonso tokobuka ezali nyongonde to côté pas vérité fongola matoyi oyoka kozala lokola ba militant ba ko be la Fati Betonte sika wa ibongwani e komi Fati potopoto eloko yalité balobi lokuta nyonso to bukaka peu importe la situation ezali nyongo to côté pas vérité suka to futa yango tango mamba na ko ya mama tango pese pena ko loba fongola nyilitoyi na tango mamba ko lokate tango mamba ko mi na Sénat le lengeni na pona mini olobi a sengaza sage nanzela est-ce que tango mamba côté nanzela sagesse na Sénat wana bobo Sénégalais citoyen mingi ba kongole ba na tendance ko bossa nesika to wuti sika mabena biso parce que komona pas to bossa ke sika to wuti esiko kundaki mama na yo 2 semaines eleki oso bossani yango esiko kundaki papa na yo nous n'irons nulle part avec ce système là l'histoire sénégalaise à la boussole pour na biso tango mapema il y a ba sénateur esami awa IDPS sebeli à la tricherie ba meta IDPS ba continuer ba terrasser na potopoto na mutu babi Fati bloqué biso Sénat wana Félix a sali toujours communication politique pour na se pesa ba militaire na lobby a na ko bloquer ba Sénat wana ko dissoudre yango ekelekate 2 semaines après ba sénateur ba reprendre séance na bango normal bo a tendance à ko bossa na yango tout ce qui a été fait à tous les niveaux a été fraude, mensonge, tricherie. Tamwamba azaki parachuté par la volonté de Kabila. Basi ya FCC ko yebisa nai. Na uto comme kamba président Eli olobité consulté mais pas que président Eli azali référence nationale sikawa. Alobaki nini na lisiku na ye ya une année na boma. Na mwanda alobi nini? Kabila a débissé qui veut monter à Congolais. Quand tu vois les femmes qui soutiennent quelqu'un qui vient de dire ma chambre avec le banc public,
Olingina le bani. Concernant l'olingina le banabasi wana. Kabila a bébisi qui veut monter à Congolais à tous les niveaux. Nana même qui a chancellé ko pamba namboko. Kabila te. Chancellé ko pamba. Kabila te. Makama même sur la élection oya mutazu 15% a propulsé na pesa mutazu plus 62%. Kabila te. Kabila BBC fondamentalement qui veut monter à Congolais et méditer et le temps de réfléchir c'est que prince penge aller se rabino tango iso. Donc maman yewana pour olingi to le belango ngana ko le makambo na bi ezali kéré la ménage kéré de ménage ezali makambo tali bato ya Kabila mosalo bayaki na mona Congo yango yewana ko bebisa ki bomoto ba Congo ko bebisa Congo tango maman yewana azu démarche à koloba mais c'est un moment ba ojera ki mosolo ya l'état pour la ça réflexionner ma ko bongsa Sénat to lingo pesa biso pe rapport lingo ojera ki mosolo yewana mabeni na salaki mais ce que un moment ba abim asali réaction wana c'est un moment ba yebi. Mais comment est-ce que les femmes peuvent aller faire une déclaration pour dire nous soutenons ton wamba ou pour l'accès qui bolumbu il y a pas mon balé na biso ya bilenge na biso ya bébé alors maman je pense même question famille même pour tout nanga yango na lobi na yo obe te ana mboko bato bako tambola mutu na se makolo likolo yango tata mokonze kolo alobaki lokuta tobukaka chaque fois il y a une autre qui pas vérité mokolo ba komala banso ba koluka lokola ba mukuna o ba koluka ko yebesika vérité ali mokolo wana de Congo to ko libérer yango to évoluer moi na prince penge to mona ki pasteur mukuna na alobi ete akoko bakaka na éveil patriotique na ye atako ba menace atako bato baluki ko telemela ye ya akoko bakaka na komba wana akola chete kasi omonite ekomi ko pesa pasi na soni yoko tozo loboko bimi o telemeli moto wana yete sengeli kolongwa nanga momosusu ba bimiseli o ba image lo lengeli no bandaki kokumisa ye lo lengeli ntango soki mbongo bandaki kotombola ye après ça to yeko mona ba scandale mosusu autre même pas kolobela ngo po ezali makambo moko ya soni kasi pasteur mukuna lobi ye na éveil patriotique akotika te akokoba na yango. Maman, j'ai l'impression que to commune la République ya ba nidiste. Hein? Et encore une fois, un pays où toi sous n'a pas responsable na tête ya mboka ote. Le pays est très mal géré. Il n'y a plus d'exemple. Pays comme le coup la cour, il y a récréation à tous les niveaux. Monsieur Mukuna jusque-là n'est pas sincère dans son combat. Monsieur Mukuna s'est contredit. Okoki koboya nzetete et puis olinga mbuma uchi na nzete wana o ifsenge to kata nzete ya manga oyo na lingi yango te et en même temps lobi manga yo ta nzete wana iza kitoko mingi na linga yango mingi c'est une contradiction mukuna kozwa moto moko te na je na ye wana te na monaki akolela na tandoike malheureusement ba chaîne mingi komi na ba diversion wana na uti koloba na yo awake na este ba Rwanda baza kokota mikolo nyonso d'après ba rapport islami awa ba mindele ba komi ko bele na Nations Unies pona kotala ke na este ya Congo frontière Congo ezali polele mais le gouvernement congolais Moutoubo benga président Congo ne fait rien ne dit rien au peuple une haute trahison on continue de tuer à l'est on fait semblant à Kinshasa ba memi l'épisode à théâtre de chez nous et ba congolais tout ba fongolais internet mukuna la fongoli la télévision d'émission spéciale mukuna alors que rien ne va bato baka kufa na corona vigilance pour na corona sili bato baka animer mukuna c'est très dangereux biso na kati ya la muka to tomber na jeu wana te na mama to ko lobana yo ba misala ba congolais ba ko de misala ba entreprise eza okanga Félix politique moko to pour ko sauver entreprise et ba ko disa biso na kama mukuna mama tango ale moloto paix à son âme ale moloto ko bunda bitumba pona ko libérer mboko yo na banzembo na ba conseil na ba Gaël mukuna été où mukuna manger avec Kabila tango pasteur Ekofo face à face to face a ko bimisela bata Kabila ba vérité que bote kimboka na quatre églises na ye n'a pas eu peur hein? Va c'est un patriote il est en exil asa monsieur ensemble tango mosengo
azali koloba na Kabila il faut qu'on organise ba élection mukuna a transformé l'église nae et commeaki lokola cellule la PPRD azali koloba mosengo tika politika soki ngai mukuna ndebo kozela na benga na Kabila bo mikosi biso ba pasteur musala biso za koteya basanga pe bandimi nae église ba telemi balobi amen. Les Congolais ont un défaut presque mortel et c'est dangereux. Mémoire courte. Mémoire courte. Prince Penge a quoi mémoire courte. Nakati alamuka toye pour na ko éveiller la conscience à peuple. Véritable éveil. Nakati alamuka. Nous disons à Mukuna. Ce qui est l'église sincère. Banda ko yebisa biso que Félix a gagné l'élection. Parce que ils ont soutenu Félix. Et puis ça peut à Kabila. Mais en même temps, Félix vous dit qu'il y a Kabila Baza Motomoko. Mukuna soutient Félix. Félix soutient Kabila. On dit que l'ami de mon ami est mon ami. Mukuna est l'ami de Félix. Félix est l'ami de Kabila. C'est que Mukuna est l'ami de Kabila. Où est Kabila? Au bébé Félix. Ou alors on l'église Félix, on l'église Kabila. Vouloir plutôt choisir, c'est renoncer. Ce que nous avons choisi combat à peuple, c'est qu'à renoncer à Félix, à Kabila. Parce que Félix vous dit quoi? Félix a dit Kabila est mon frère, Kabila est mon allié, Kabila est mon partenaire. Et les Kabila est les. Hier, Zali, on va soutenir l'IDPS, nous avons soutenu l'IDPS. Mais le président l'IDPS, jamais Kabounda le Bénin. Kabounda le Bénin. Moutouni sa côté, mais la mariage FCC cache Azaline Doki. Vous voulez prendre des Congolais pour des imbéciles? Et les lois, Mukuna. Non, nous disons, mais c'est Mukuna. Déjà, Ali Oza Kozwa Koloba, Nalingena Bouna pour un peuple, c'est bon. Vous savez quoi? Balobi, seuls les imbéciles ne changent pas. Ce qui Mukuna Bongwani, Tolobi, bravo. Tolobi n'a été attaqué de comment papa Mbongo, il a fini à Kilobi. Aba Mbongo. Tango ba prestation serment Félix César Salam. Papa Mbongo a lobby que ngana okende na élection Félix Cité. Ezali un mensonge spectaculaire. Papa Mbongo a créé le monde entier pour na koloba ete élection Félix Bondi Mangote ezali un mensonge spectaculaire na lingala na moya koloba ko traduire ngote. Muku na tele même Papa Mbongo aba Mbongo tika makambo wana moninga alongi, moninga bali. Tika yope Mbongo sepela Mbongo alobina ko sepela te. Elle est tricherie. Bon, Muku na lobi siko a commis dans cas Papa Mbongo, cas la vérité. C'est une bonne chose. Qui sommes-nous pour lui empêcher? Tolobi yaka. Mais yambo yakoya constatez le Komoko et le courage la comme ça Félix c'est va soutenir notre frère Félix nous t'aimons bien. Molonga quitté. Ça va le coup la ndenge tata Kardinal Mosonga Lobaki. Tata Kardinal Mosonga Lobaki na Félix. Il ne fallait pas aller se faire nommer à Kindakati. Il a fallu féliciter vainqueur. Mutalonga qui wazali frère nayo. Il a fallu reconnaître des faits nayo mais c'est Félix. Et le régime de Kabila se serait écroulé. Et le lot, oh non, baza ko bloquer ngai. On le dit que baza ko bloquer ngai na tongo et na poko to monyo na na scellé. Vous avez fait la stratégie pour gérer affaire de caméra. Et vous voulez que ces peuples qui souffrent déjà, qui meurent des faits, avant même le corona, ils avaient déjà battu le Bomabato. Et ils ont dit, le bon Mukuna, non, mais c'est Mukuna, c'est bien ce que tu fais à dénoncer, mais il y a été, ce que dénoncer Kabila, c'est que dénoncer Félix. Ce que l'ingé Kabila, c'est que l'ingé Félix, ce que l'ingé Félix, c'est l'ingé Kabila. C'est ça la logique. Covid-19 ezali ko attaquer mingi penza na kati ya Congo démocratique ezali ko boma ezali ko sala ba victime kili kasi likambo ya pasi ba image moko to moni na hôpital à cinquantenaire wapi ba malade bazali ko lela bazali abandonné à leur triste sort ba o mususu baza déjà ba biki bazo sangisa ba malade mususu ba koya ba tie bango na ba salle moko kolia ba moyen ya kolia zate bango moko ba komi luke la solution pour na kolia balobi moyen ba relâcher bango zate bazozela rapport ya inerbe o ekoma raté bazozela pe gouvernement pe sa bango mbongo bazui bato ya bato o ba biki ba bloquer bango na kati hôpital à cinquantenaire entre temps bazo mélanger ba o baza déjà guéri na ba o baza malade na ba pavillon moko. Il n'y a aucune planification malheureusement.
il n'y a aucune planification. On nous a dit ici que nous étions en guerre. Mais ceux qui vraiment Congo, ils ont la guerre contre la maladie. Oh, c'est que le Congo, ils allaient dans un commandaté, un général pour gagner la guerre. C'est malheureux de le dire. Légèreté et négligence. Normalement, dans tous les pays, le chef de l'État n'est pas solo. C'est pas télé. D'ailleurs, le premier ministre, c'est pas terre. Parce que Balobi, avant tout, le corps a un navire, un Massoua. Pour la Massoua, ils ont d'abord au tribord. Ils ont commandé de bord. Dans le Bakanaba Moussayon, tribord, d'abord. Ici, les commandants de bord, à pair de la houle, les commandants de bord à côté de la Katia, Kale et Massoua. Ils ont dirigé Massoua. Et catastrophe, il y a danger très imminent. Absence de planification. Qui fait quoi? Division de travail. Définition de responsabilité. Au le temps dans la classe, tout le monde a couillé le coup de Mangamaï, le benga fayol. Ah, vous allez appliquer. Ah, vous allez le coup là. Match, il y a FC Vutuka. Nous avons le numéro 5, nous avons le numéro 9. Nous avons le numéro 9, pas le milieu, c'est comme ça. Et confusion à gouvernement dans la gestion. Conséquences mortelles dans les peuple a douter de l'existence de la maladie. Peuple a sceptique. Parce que ça dit, ceux qui veulent mettre danger, ils allaient. Tu regardes comment Mokonzamboka a une attitude de Moussous. Mais Mokonzamboka a une attitude de l'Okola, si tout est normal. Ce qui Mokonzamboka a Zalaka. Comment expliquer dans un pays où il y a préparé 6 millions de dollars. Mais c'est Félix Tshisekedi a préparé dans le gouvernement 6 millions de dollars pour fêter alternance, soi-disant, pour fêter Kimoïbi. Il y a des élections. Mais pour le coronavirus, maladie aux destinée population partout au monde, pour le Congo, jusqu'à là, le ministère de la Santé a 2 800 000 dollars. Batouana, tu es irresponsable. Tu es bango. Batouya Mayele. Tu es bango. Baesco. Tu es bango. Baonet. Peuple a dit comment tu es bango. Namoni barème. Va proposer qui, notamment par le ministère des Finances et plutôt le ministère de la Santé, pour na kofuta baminganga, pe badifulumi to ba infirmier, un médecin, monganga, bamsuso basaka tiba 10 ans. Pour avoir face na danger couteau. Bamsuso basaka tiba 10 ans pour la aller pour na bango. On proposait $600. Une infirmière ou infirmier a déjà danger pour tika ba nandako. Pour la soigner, on a proposé ça $20. Même pas bon, on peut sa moto et bouer, moto a sa santé na terrassé. On peut sa infirmière au tika bana. Voici le régime qui nous dit état, pas état de droit, état de mensonge. Donc, merci beaucoup. Tout le monde a Congolais, tout le monde a maladie. Et on va peut se pinga le baki. Papa na biso ba pasteur bazana rôle monene ya ko jouer na contre maladie. Toi que l'homme maladie était surtout initié banganga nzambe te ba pasteur était. Pour la nini? Parce que ba pasteur bazana beaucoup plus crédible par population que l'État. État congolais zali État escroc. État congolais te bien État escroc. État beaucoup réalisation. Ba pasteur ne sembele ba telema. L'État va nous s'embonner qu'est-ce à l'État? Parce que ba masque, après c'est ba pasteur, va nous s'amocher, va passer ba pasteur na l'église na bango, pour bango ba tolo ko bana confiance ba wandi na bango, ba sensibiliser bandimi, ba être malade aux années réalité, ba distribuer ba masque na bandimi, ba distribuer ba gel hydroalcoolique. L'État congolais avec que ba couturière, peut ba couturier à Congo.
asombi bamaputa pe bandi kotonga bamasque moko merci bandeko mpona bino mwana mboka Prince Epenge wazali bongo président ya ADD Congo. Merci l'équipe technique Koupar Bola, merci Mike Kamwaka na réalisation, merci le maestro Guy Poutou, merci beaucoup Nasoule Mboyo. Émission Obozo yango na rediffusion mokolo ya mercredi na bangonga ya 11h30 oazali na besoin ko contacter biso numéro zali affiché liboso ya ba poste téléviseur na biso na bino pardon SMS appel mais bandeko bosunga biso penza ko bipete poto kozana na makoki ba eban sobolanda ki biso à partir ya Lemba Salongo botikala toujours branché na Canal King Télévision Télé Vérité. Ma mission TV, le miroir du monde.